atika angote amema ngo voir même tine l'église neti nga soko sona sala mutu musana yebiki na za ko sumuka il faut na ko soko la biloko yo ils ont recommandé pour na tika la corde na tika la pierre et ça problème parce que pourquoi yemo ko ça coller déjà pourquoi ko boma pour ça la sous pouvoir ni nini donc c'est ça patika biloko wana et dingo ça coller papa si a changé déjà a comment ko reconnaître pouvoir ya nzambe a comment ko linga nzambe bati ko kota dingo na biloko wana parce que pourquoi a comment ko ça dingo ça innocent na mort à mwana est-ce que ngwana amona na bien papa dingo ibi Abdul le gourou du temple anofana pas na ngai pas dadimbi ya vanga o fala ba dadimbi ya vanga donc biloko ba ngona so ba bango yango mutu akobosa bango pe azate do wanto kota na mambo ba falite parce que na sepla na yeso te na kuta parce que na yebita na ngina pas pour le muntu na yebi place afanda je pense que soki na zuta na ko kende place wana na ko kuta na ndeko azo makambo soki ba kondima na famille na ye azo makambo comment ça sur de délivrance c'est pas passer à mukuna et pas na yo azo so elo banda ça qui délivrance le ko ni changer pas digital est-ce que le monde a rétablir est-ce que le monde est les sources totika makambo on te la peuple congolais so bazana ba difficulté ba ya epa ba koko boluka ba margarite yo ba science rose côté ba ya epa ba nzambe ya bukoko Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata bila kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata bila kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami wanza Dani Timanga, vrai noko, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Très heureuse de vous retrouver encore pour le compte de notre émission Haute en couleur. Et ça émission où ils ont toujours présenté Nanga ici Vibati na Dani Chimanga mais lelo na zanga moko na zanga monde na zo présenter émission Oyo. Lelo na zanga monde na présenter émission Oyo. Mais avant to kota vraiment na mozindo ya Haute en couleur lelo to souffler na pib na biso pe to kuta na tout juste après. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Retour sur ce plateau de MJ Télévision quand on a annoncé qui n'a pas moté invité Nangaza Pembe Nangaï invité Nangaï bilomo bo découvrir Kalaté. Bonjour maître. Ouais, bonjour maman journaliste. Maître Batbaolanda yo bandi bayeba maître Azanani Kombonani Autawa Pipa Banda wapi. Ouais, je m'appelle Maître Abdou, le gourou du temple. Je pense que Batubeli va déjà le gourou du temple. Asala Ouira, Asala Banzimba, Bill Kinton, Asala Banzimba Wafere. C'est moi le gourou du temple Koroy, maître spirituel pour défendre les forces du mal. Nabandeko Moussou Baibingate, Ndidi Yombe Lagisi, Nazali Mwana ya Congo central. Donc précisément la partie à Patou Ezali, Baflev. Maître non qui obi yonde au salaba wera au salaba fere au salaba ngonde ngeni. Non, na salaba ngote lokola ibandela bangote mais na salaba nzembo na bango na salaba ba générique na bango est-ce que yoka batela ba générique abiki to le gourou du temple maître Abdou yoka baté et pas faire gola. Ba générique ngo sangonde yo sango po cartonné to ndengeni. Non, na sala yango parce que yoka yangote. Parce que na sala yango po yoka yango parce que na kotsa na kati ya bukoko na biso bukoko epesa ba pouvoir na ba générique na bango ba nzembo na bango voir même les pas ba déplique na simba voir même ba nzembo déplique hymne national. C'est moi le gourou du temple. Donc gourou du temple Abdoul Obi Outi na ba Congo. Oui. En ce que oza à maître spirituel mais quand on ce soit à part musique au salisa sous. Non, na salisa ka o itali métaphysique. Moi je suis un métaphysique pour défendre les forces du mal. Donc nazali wana pona ko sunga peuple congolais, nazali wana pona ko sunga nation na ngai. Donc nazali guide spirituel, nazali ko la misu ya banzambe. Na sunga o tout itali spirituel.
nasungaka oyo nyonso etali maladie spirituelle nasungaka oyo nyonso etali nzela ya molili napesaka chance napesaka libala napesaka tout na makoki oyo nzambe akelaki nga mokili na ye opesa libala moto apesa yango ezaka nzambe ya moto mokili te yo siko libala yango opesa ndeni non nazali nzambe te mekasi nakoki kopesa moto libala parce que eya bafille mosusu omona ngo soki kitoko me na vie na ye ati okutana mobali ya bien te akabele mbongo bato komonaka bafille ebele bazosouffrir tomonaka bana basi ebele mpo akutana mobali ya bien akabele te $100 pamba oyo ezalaka na problème mais aza mwasi kitoko mpe bazali donc je suis un guide spirituel guide spirituel pouvoir wana vraiment euta wapi donc Abdoul alalaki aboye alamuki mbama akomi maître spirituel to ezalaki inspiration to mpe ezalaki appel divin non nazali mwana ya président Soni Etio moketo na me réponse mpe mon père spirituel ngai nazali formé epai ya Soni Etio boyoma Soni Etio moyepa azali maître spirituel Soni Etio azali c'est maître du temple azali premier représentant ya Afrique centrale molimba ya tabernacle donc ye nde atikelanga makambo donc ngai nde natikala na makambo ya Soni Etio batémoin bazali ba DJ Ristel bazali ba Ristel bazali wana mpo bayebiki nga nde nasimbaka nzungu ya Soni Etio ntango akufaki donc nazali un homme spirituel moto atala bilamba boye osimba nzungu ya Soni Etio Soni Etio ayebi moto bakisi non moto bakisi te est ce que na pharmacie baza bato bakisi te na pharmacie tano na osuma kisi ya fièvre kisi ya hémorroïde kasi ezalaka kisi te de biso ozali batraiteur spirituel pour défendre les forces du mal biso ozali wana guide spirituel moto azali na maladie moto azali na problème ya sinusite moto azali na problème ya sida kindoki moto azali na diabète kindoki soki aye epa na nga na korecommande chance na ye ndenge papa na mama abotele parce que moi je suis un guide nakoki kozala nanga monoko banzambe me nazali esprit te ngai mpe nazali kaka ndenge moko kaka ndenge nzambe akelaki biso na mokili me tozalaka différent par rapport ntango tolukaka tosalisa moto soki lelo moto azobala te moto azobota te nakokende epa bakoko bakoko mwana na bino oyo azobala te azobota te bokosunga ye bakozongisa chance oyo papa na mama no abotela yo c'est ça le mystère obi oza guide spirituel pasteur pas aza guide spirituel ozoyeba non pasteur aza guide spirituel te pasteur azwaka makambo epa na biso pasteur aza même pas bino comment yoka biso nyonso tobimi na libumu ya Adam na Eve pasteur moko takozala guide spirituel ozolanda donc mpona bapasteur tokota na sujet parce que pourquoi bapasteur asolo basalaka te parce que pourquoi ye moko nano ntango yoka nga naza mwalimu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nga naza mwalimu natangi kora tina verset albakar na 4e verset ntango baprofete na biso bavivaki na mokili oyo bapaster bazalaka te ozolanda bapaster baye koya après mokili kaka ndenge ye kotransforme ozolanda neti mpo na nga nandimelaka mini bapaster te nandimelaka kaka nde banzambe bokoko bazali naturel na mokili ndenge nzambe asalaki mokili na ye ozomona ndenge ezalaka na Chine bazala babuda yango basambelelaka banzambe bokoko na bango ozolanda nombeti mpo na nga paster eza nango commerce ozolanda neti paster eza nango commerce wana nakokota na makambo ya paster guide spirituel apeka bamaître spirituel apeka commerce non lelo soki lelo nasumi motu mo aza na mposa promotion na compagnie azwi mosala so akabeli ngai eza mosala na ngai mais eza te lokola chaque jour fona natyaka kitunga ya mabonzo na liboso na nga fo bamindi bapesaka na motu aza na nzala paster aza rekomande atyaka 1000 francs na kati ya kitunga eza bien te différence nini ezali entre pasteur na maître spirituel différence yango nalobi bo pasteur azali moto ya mensonge un guide spirituel azali moto azali na vérité moto azobina seti dans ses milimo qu'est-ce qui prouve que guide spirituel aza moto aza na vérité mais guide spirituel neti ningo nde naza boye soki lelo namona moto azokufa lobi na omona yango mais pasteur akomona ne bo akoyebisa papa teka lopango mpo opesa embongo mpo alia bapasteur mpe bamona ebele non pasteur amonaka te mpo pasteur amona foi ya voyance mpo na biso oyebi voyance ezali koséparer énergie vitale na yo na ame na oyo ya masumu oyebi koséparer yango est ce que pasteur atikaka botutu oyo asalaka na mwasi ne na ndako atikaka yango te amema yango voir même tiene baeglise neti nga soki osonanga nasalela moto mosala nayebiki nazali kosumuka il faut na kosokola biloko oyo ezorekomande mpo natikala corps na ngai etikala pierre ozomona yango nalongolaki masumu na ngai siko nabenda siko 4e énergie vitale po ntango nakobenda yango deke nazosenga epa bakoko na ngai mbala moko na koréagir na baproblème ya motu donc c'est ça neti pasteur akoyemisa ekobo olobi na ntongo aye kotya loboko na elongi sikosuka nango tokokende wapi donc c'est ça en tant que maître spirituel en spécialité no vraiment ezali mpo toleye tomona bamaître spirituel mosusu spécialité na bango eza kopesa basi mabala mosusu kopesa basi mabota yo sikoyo Abdoul le gourou du temple spécialité no eza nini nasalaka nyonso soki koboma motu soki koteka motu donc nasalaka tout oyo etali spirituel parce que nakozala limité te parce que nabelelaka banzambe na ngai ya bibale bamama oshimeli na libumune aza na 18 rivière ya bibale à part baocéan donc nakoki kozala limité teke na likambo etali spiritualité oyo etali kindoki oso etali sorcellerie inconscient nakozala limité nango te parce que so naza limité nabika nasalaka kati kama basi
na tetaka sida soki na tetaka asthme soki na tetaka faiblesse sexuelle non eza na basida mosusu ezali ya kobwakela babwakela okoya yango parce que pourquoi bapiniri yo kaka eza na motu mosusu mpe asala neki ekobo ebele te mais aparvenir koniata maladi wana maladi mosusu ezali ya koprogramme na kati ya monde ténèbre toza na deux mondes monde mosusu tozomona oyo ezali monde ya réel mais toza na monde mosusu tobenga ya mapata ya mwindo oyo ezalaka ke osali no mutu mabe te mais mutu kaka ke olakela oka mabe lelo yango tozomona mutu mosusu azali na mosala ya malamu akeka na mosala bango balongoli ye ozomona pourquoi ta mosusu camarade ne moko alakelaki déjà mabe na butu mais na mona yango ekosalema ozomona yango donc c'est ça le monde ezali mystique oyo eza émission tozosala tokodécouvrir mamu nyonso te esengaka na baoyo nyonso balandaka biso bacontacte nga na numéro nanga plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 na baoyo bakolinga baenseignement baya parce que nga nazali premier fils ya Sony Etcho boyoma oyo asala bapropagande ya mama Olive ngai seconde nazala na ye Maître Abdul ntango osalisa bato wana après wana po tomona bapatient mosusu badélivre mutu eke mutu wana azali na badémon ebele après wana bazwa mpe mo baattaque yo mpo ozwa mpe baattaque osokutana nango mutu azali kobelela banzambe ya solo mpo balongola mutu na badifficulté spirituelle jamais kokozala na baattaque parce que apréparaka déjà minduki na ye parce que so nayebiki na balongolaki ndoki epai ya mutu wana siki na kobelela banzambe oyo baleki banzambe wana mpo totyaka bango na boloko so tozala délivrance mutu aza ndoki te okanga ba esprit wana tobwaki ye totiki tozongisa ndenge papa na mama na nosolola na bassin. C'est ça. Maître, tu es dans l'isolo ya Edingwe. J'espère que Edingwe. Ouais, Edingwe na yebi papa Edingwe. Yebi yebi ngai sali papa place à sali. Edingwe na moment où a tu perdre moi na ye fils de moi na vraiment mukolo. Mais ba rimer réseau circuler am so bio Edingwe alekisi moi na ye en tant que maître spirituel. Aux autres trouver mort ya moi na Edingwe comment? Non, c'est archi faux. Les loso ba Edingwe alekisi moi na ye na kondimate. Pour Edingwe déjà azala déjà Edingwe bandaki bo moi na ye. Pourquoi pas te aboma déjà avant ba na ba télévision ba baki Edingwe alekisi na age ya papa akomi nango. Eko simba te. Ozomona ngo de liwa ezali ya nzambe. Moni incarnation ezali ya nzambe. Ko kufa ezali ya nzambe. Kufa ata nzambe esprit moko te asala kufa. Kufa ezala programmé pa ya nzambe. Nde doza boye nzambe ayibiki Abdul le gourou du temple a kufa lobi. Ata soki na sali nini ezali déjà programmé déjà na kati ya buku. Donc soki lelo Edingwe akufeli mwana mukolo Ozolanda eza problème parce que pourquoi yemo ko sa coller déjà pourquoi ko boma pour celle là sous pouvoir nini donc c'est ça parti kabilo ko wana Edingwe sa coller papa si a changé déjà a comment ko reconnaître pouvoir ya nzambe a comment ko linga nzambe bati ko kota Edingwe na mabilo ko wana parce que pourquoi a comment ko Edingwe azali innocent na mort à moi est-ce que ngana amona na bien papa Edingwe ibi Abdul le gourou du temple ngana wana yambaka na matadi na champion bijuki nzamfote champion d'Afrique na pesi bino mamote. Maître Abdul, en tant que maître spirituel, obi aux guide spirituel. Ce que makambo ezo le kanamon soit musique ne si kofiolomide, mikolo azasuna kimiate, makambo ezo le ke belé zo me belé na foyer na ye, ba nani ba chroniqueur pe msuba linko tika kombo na yete tout le temps bazoluka ko sali réputation kofi. En tant que maître spirituel, guide spirituel, makambo nous sommes en gondengeni. Bon, et pas dans vraiment wana ils avaient na bango parce que monde ya ba musicien, ils allaient monde ya ranking. Ozanda soki ranking ezate musique la bango ko évoluer vraiment té. Olanda na kosenga kande baza na kimia kofi a reconnaître âge na ye, a reconnaître pena ba ope baza liboso na ye. Donc nous on a ko bakaya yango parce que moi je suis un guide na zaka na taille ko pesa nenda ki sa malamu. Donc c'est ça. Obi ke yonde mtu osala ba nani ba Bill Clinton osala ba osala ke banzembo na bango oui. Lelo pe ba album na bango. Na sala ba générique na bango. Générique ya Bill Clinton ya liboso na yo asimba pa ngande na Abdul na sala yango. Tongo yoka aboka le gourou du temple Maître Abdul. Mona matadi do muto so yebi yango. Dozo mona ngo do ngande na sala yete parce que ngala za mona muke. Il y a des gens qui ont participé à banzembo na bango, na participé na bango na bango parce que apparemment c'est comme si au Simba nous sommes musiciens non na Simba ko so musicien parce que kufa ya Sony Etcho mo na mona musicien mo ya te kufa ya Sony Etcho mo na mona à part fiso ça na peso mbote kaka bango na bango bayaka mais musicien mo côté oyo ayaka à part collège de noble oyo biso de place ndé na baya na ko sunga ba musicien bona na ibi Abdul te. Nous dans la télévision, nous avons dit qu'on a Seigneur gourou du temple. Nous avons dit que la première fois, on a polo boy. Donc c'est ça.
Maître Abdoul, si l'album est bimi et belé ça a marché de disque, mais apparemment c'est comme si l'album m'a comme t'es a fallu pour performer. C'est ce que l'on ça que l'album a msou et bêta te yo kanate, qu'album m'a fallu pour pas yo kan. Bison de Robin c'est là au foulat. Bison de Robin 67. Ndenge ça par rapport à l'état congolais na biso après ça pouvoir et pas à mort. Est-ce que le mort a même biso la mondialité? Au monde c'est qu'on a Congo na biso. Ce qu'on appelle c'est mon confiance ça comme amour habit de confiance. C'est biso ba oyo to zo na bana meke to boy ko kesu liboso ba bundana nde ba bundana. Ce que ezaki par rapport à faire. Ce que ezaki par rapport à faire na ko lo ba bolam parce que pourquoi azani de konanga muyombe. On se peut en être bon le cobiso ya faire la lingakete par rapport à nini ndenge azwa mbongo et pas na biso pour ngande la pesa mbongo ah bon on peut ça fali pour mbongo yani chimango yoka na kabula bien la pesa fali pour mbongo ngande la pesa mbongo yoka et medo kisole o fala boiraka o ça na inter de ville tango ya na Lamborghini ya jaune ayaka na boyoma na tango mbongo ko yembela soni echo monzembo ngande na zawa na ngona vele bakaki ndenga na pesa yango et pas medo kisole la pesa ngo pa fali banata neti mototo na nata po nata za leki na nga oya ministère po anofanda ka ipana nga e pa dadimbi ya vanga o fala ba dadimbi ya vanga donc biloko ba ngona so ba bango yango mutu akobosa bango pe azate do wanto kota na mambo ba falite parce que na sepela na yesote o sepela sous na falite to chango entre parenthèses to beta sko li solo ya artiste musicien Ferregola leki na e petit frère na e propre Gigola aza petit frère na biologique aza pe sous musicien Ferregola mais Gigola azo souffrir, azo bela vraiment makasi po atamboli na hôpital maladie ezomona te ndakende ko sukisa et pas nani pasteur mabiso pasteur Mukuna akenda sou c'est pas pasteur Mukuna maladie à Gigola eza spirituel to eza ka maladie normale na lobby boye maladie à Guy digital je pense que nazana posa ya numéro na ye nazoluka numéro ba on so yebi numéro na ba pesanga yango et si ka kenda pas pasteur Mukuna ke ko bakisa so ba problème ni ko ba problème ba problème ko kana ibisa yo est-ce que yebite église ezali temple satanique église nous sommes na Congo est-ce que ezana musali ya nzambe ya solo vraiment au Saint-Esprit qui la ya zate est-ce que ngana ko tina mwana ngake na église est-ce que ngana c'est impossible malamu asembela na ndako asala bolamu akabela ba faze mbongo merci o ba ko senga yango wana parce que tant que Guy digital akena église akeko na délivrance mais délivrance c'est na raté ça na ko ba internet délivrance ezali mukuna bengise na ndaku ko na chambre banda ko sambelela ye yango to benga délivrance ya solo soki on dit délivrance comme le kana ba télévision ye bango ya so délivrance te ngai na lo bango bien ke bukoko ezali banzamba bukoko na biso bazali batika ka bana te omoni ba musicien na biso lelo balinga so ko simba te omoni ba wera lelo ba jibe na ba fere po lelo bazala bongo ba yiba place ba telemelaki ozomona yango ba musicien belé lelo bango so ba polémique na télévision mais azata na protection moko te azana anti poisson te ndenga azaka bongo kaka Batoussou Babi Ferende alingi a sacrifié frère na pour na concert na ya le 24 juin. On a deux boya, on a lobby awa. To tika kwa kisaka mutu na likambo asalite. Parce que frère azali ja faire. Ozomona ngo frère azali ja faire. To tika biloko na za maladie oyo eyeta musu na travers ya mwasi pour na za ba révélation ebele na zo la Guy digital. Mais maladie est là moi sinande. Oui, maladie ya Guy digital est là moi si. Je pense que avant c'est na meyo ko benga Nicolas Mokondi drummer à faire parce que bango nyonso na bazana ba warka ngana nzoto. Bango nyonso na kanga ba warka ngana Nicolas Mokondi lega. Ngai mo pe faire okanga non, faire na okanga ndenge parce que pour na sala ka nde banzembo ne mangweli manzanzu. Wa osianzanzu wana sikoyo o asala propaganda rais na 2019 sur 18 osianzanzu. Ozolanda dona bengaki par rapport na kuta na pena yepo moni eza maladi mususu mutu azoki l'église maladi zo silate mais eza ma mususu nakoza ta mususu maya kokotela pa mutu million mbala moko poison effaiblir ozomona ngosiko viki congolais alingana ka likamoko bo ezaka infia akondima teke ta mususu ngana ko osala yango banda pe na tika monde ba musicien ça fait déjà 2 ans passé donc qui para vraiment te mais nazo kanzela ma musicien pourquoi on a opema okokate donc yango non musicien ata no sungi lobi yango royate ministère de l'Osungi lobi nango ozui problème na royate neka obenga ta ka $10 akopesa ote bango ba waka sikse osalinze moneke liboso ayebani ba producteur bande ko ya abosani yo ozomona ngo donc c'est ça pour nanga na oka numéro digital na bande ko nyonso ba benga ngai na oza facilité ya ko neta na ndako na ye na kuta parce que na yebi ta na okina pas pour le muntu
na bi place afandaka. Je pense que soki na zuta na kokende place wana na kokuta na ndeko azo makambo. Soki ba kondima na famille na ye. De quoi makambo comment ça sur de délivrance c'est pas passé à Mukuna. Et pas na yo azo suelo. Banda ça qui délivrance le ko ni changer pas guide digital. Est-ce que le monde est rétablir? Est-ce que le monde est les sources? Totika makambo to c'est la peuple congolais so basana ba difficulté ba ya epa ba koko. Boluka ba margarite yo ba science rose côté ba ya epa ba nzambe ya bukoko. Banzamba bukoko ba kufa te ba yoka kande soni parce que mabe comment ko sala matro na mboka na biso kufa comment ko sala matro di mutema be comment ko sala matro ya moni banzambe na biso bukoko ba bando na mboka na biso. Soko la minute to monde ka soko to renouveler banzambe na biso ba sunga nation. Ozolanda po lelo to kosala te lobi yango ba musuba ko ya c'est que photo tika maloba malamu lobi yango be ba na biso ateli sabate mususu que le monde des esprits bandimila banzamba bukoko ba za la condition te c'est ça. Abdoul, on a une question pour la molam pour soit vendre quelque part. Na moi mettre mo ba kota na terrasse mo boy ando ça ba spectacle obimisa ba mbongo ba héros ceci c'est là. Yo peut côté na pour ça la obeta pe ba biloko ana. Ba o nyonso ba batala biloko nga bo beta kala bo s'abonner na Caps News Télévision na kata Caps News Télévision on a la chaîne YouTube na ngai na ba o ba nga bango na ndena bimisa mbongo ba très peu ebele so ko balancer pe na régie obimisa ngonde o mo ba millions de dollars ezali o ko beta à s'abonner na chaîne na Caps News Télévision bimisa la so betika o mo na ndema mo ndenge ça la va donc c'est ça attends ba TikTok na ngai attends ba Facebook na ngai betika ba bon bimisa te mo ça démonstration ya te nazali mettre intimidation parce que oh yo ko bisa na sala ngande muto liboso na sala ngo déjà donc na sala déjà trop donc na sala trop est-ce que ngana wa sur la télévision na impressionner muto na mimisa wa simbo ke comme $100 so to comme $100 so ila kisini est-ce que sungi mboka na yo est-ce que sungi ba député ba sunga mboka na yo est-ce que sungi ba papa muso ba sala mitema malamu ya kusunga bana to mona ba faze ba yo singa mbongo non ils ont muto muso sala ba mbongo muto yo singa pe 1000 fa bi kende o so na pesi mbongo akanga chance na okay o mikangi yo moko parce que tango yo ko pesa mutu merci yo ko senga yo mokolo suka no mulu kiyama mulu kiyama ezala ko mokolo suka no na yango nde ko sala jijima o sunga kanani ozomona ngo ngai ezaka guide ya ko sunga bato donc ngai pa na nga pona na sala nyonso na sala trop na bimisa bango na sala nyonso o na sala mais ça on va ko intimider mais mo loba na ngai malamu nde ko sunga pe mboka na ngai. Donc c'est ça. Maître Tozo Kende vers l'élection en tant que guide spirituel, Ozomona élection comment et puis en tant que guide spirituel, je crois déjà ma koko non parce que qui sont déjà monto à Kokamba biso susuna 2028. Ouais, non, 2024 élection en 2024 hein. Non, 2000 décembre 2023. On le regarde Félix, on le regarde président Félix Tshisekedi. Il y a qu'à les cas. Donc le deuxième mandat mon président Fatih Béton, c'est ça, il y a un parce que déjà déjà programmé total ata mosusu pe bakoko bako changer même motema na ye mboka yeko mabe malamu de topesa mu de chance de na kokota mingi na politique te ngana zakaka guide spirituel pona kosunga ba o bakondimelanga maître to comme vraiment na suka. Voilà, tu as commis vraiment la souka émission. La biso la yambaki bongo maître spirituel Abdoul. Donc Abdoul, mot de la fin par rapport à l'émission la biso, pe ba dédicace ta ba nyonso balingaka. Pour la micho kotanga, ba mbote la bande ko nyonso, bobelanga na plus 243 89 71 42 027. Wa numéro nga WhatsApp plus 243 89 71 42 027. Makambo ko ba mingi ezali te mais na ko leka lisusu pona ya ko lobela lisusu. Mais pona lelo na sugina wana nzambe abatela ba oyo so bazana pe matia malunga bazana ba hôpital ba obara ba police bakanga mana minyoko donc nzamba guérir bango kaka ilo wasuka na ko baka yango wana merci na nzamba pesi so pe mamoko lelo tokuta na mongolo sima donc c'est ça. Voilà, très chers internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à Olivier Loango qui était derrière la caméra. Merci beaucoup, na coordonnateur et MJ Télévision Dani Chimanga. Et puis, joyeux anniversaire Dani Chimanga et Zalelo. Quand il y a aussi cette émission, tu as fait fête maman. Yo prometteur Dani Chimanga champagne, to monyangote. En tout cas, aussi vraiment zéro. Longue vie à toi Dani Chimanga. Oumela Simba Nzete. Merci Nabilo Nyonso Obolanda qui émission au Tankouleur. Merci Naemoko, la première dame d'Orléans, maman Mami Wanja, Moté ma papa Misha. Merci Nabilo Nyonso Bolinganga Sivi Bahati, merci Nabilo Nyonso Obolinga chaîne MJ Télévision. Yopena no s'abonner te occasion ango ya ko s'abonner na chaîne biso ya ko aimer ba vidéo na biso ya ko partager ango. Merci beaucoup. Vous êtes toujours branché scotché sur MJ Télévision. Bonne année toujours. Bye bye.